Belange Kamba poussa na présence Nzambe Yala Matadi la poussa na présence Nzambe et pesameli mutunyo sote ko poussa na kokoch na tongwa lelo big manager na tongwa lelo ko poussa na présence Nzambe et pesameli mutunyo sote yo oyo ndimi ko poussa na présence Nzambe kokoch Nzambe apambolo moyembi na kolo kokoch moyembi na kolo Nzambe amema moyembi na kolo likolo Nzambe akota adoration na yo kokoch Nzambe yoka kolela na ona tongwa lelo zairwa Nzambe abundela famille na yo alongisa Théophile alongisa Nora la douce Nzambe amema biso na présence na ye bien-aimé tozo kendo kumisa Nzambe nela tozo kendo kumisa Nzambe nela 859 tombola Nzambe kokoch moyembi na kolo yo sio mesana na yo na adoration kota na présence Nzambe masamba bisalu pusana na présence Nzambe masamba bisalu toke ko tombola Nzambe alola Olivier Mumbaya Rita Boshwa toke ko pusa na présence Nzambe Esther Zizu toke ko pusa na Noela 859 pusana loba Nzambe kumbama Donai kumbama Elonga kumbama SKM kumbama Yesu na bomo ya SKM na bomo ya Naomi Nzambe alola kumbama na bomo ya Nela 859 kumbama na tongwa lelo yoka ko ganga ya Magashu yoka ko ganga ya Nela yoka ko ganga ya Rashumo Grand yoka kolela ya kokote moyembi na kolonela zolelela yo Nzambe yoka kolela ya basantu bapusani lelo na liboso na yo mama Yvonne yoka kolela ya Mashigoma yoka kolela ya Benedite Nzambe to pusani liboso na tongwa lelo kolo Alexandra azobelela yo Noela 859 azobelela yo Maria Couture Nzambe yoka kolela ya Maria Couture yoka ndenge toza kobelelo na tongwa lelo to sangani poto tombo la kombo na yo likolo ya bakombo nyonso matondo azobelela yo Nzambe tozobelela yo longo na Olivier Mutunga Nzambe na Nela tozobelela yo na longo na José tozobelela yo ne longo na Europe tozobelela yo longo na Nzambe dia Sylvie yawe Nzambe telema na bomo ya Nzambe dia Sylvie telema mokonza kokamwa bien-aimé Rabo tozo kende ko telemisa Nzambe lelo na tongwa lelo na nzela na yo telemisa Nzambe guide yo na tongwa lelo ya Nela 859 loba Seigneur nazo telemiso na tongwa lelo liboso na ngai na tambola lokola aveugle yo zala misu na ngai Yardo Rafina ya Olivier Mudungu Élysée Telema na présence Nzambe kimia sagesse loba Seigneur nga kimia sagesse na cheyo liboso na ngai na cheyo liboso na nga na cheyo liboso na nga na cheyo liboso na nga Donai na cheo liboso na nga matondo na cheo liboso na nga maranata na cheo liboso na journée ya lelo kolo na yo kisama sonite na cheo liboso na tongwa lelo Adonai na cheo liboso na tongwa lelo Yesu nga matondo na cheo liboso na tongwa lelo Nzambe na cheo liboso na tongwa lelo ngai répondeur na tambola na sima na yo kolo yo zala liboso na ngai Nzambe yo zala liboso na ngai Jean zala liboso na nga Cocotte zala liboso na nga Proto zala liboso na nga Nela zala liboso na nga Nzambe na zala na sima lelo tambola liboso na nga Naomi Masamba na cheyo liboso zala liboso na nga Naomi Masamba 0D nazobelela opo na zala nga na Nzambe mususu te yo nde nyonso na nga na belela kayo Yesu po ete na zala Nzambe mususu te yo papa ya bofele na belela kayo po ete na zala Nzambe mususu te yo nde longa na ngai na cheyo liboso nga Cocotte boyembi na nkolo yawe kota likambo na ngai nga François nga Miko Karida nga Jeanne Lama na beleli USP Tchengo nazobelela yo Nzambe ya banzambe nazobelela yo elonga na nga nazobelela yo mokonzi ya bakonzi Nzambe mosusu azate na bomo ina nga kotikala kozala tenga ya Niki nazobelela nga Arlette Nzita nazobelela yo nga Abraham Kenzo nazobelela nga Françoise Mayozi nazobelela yo Yesu nazobelela yo nga choisi de Dieu oh choisi de Dieu nazobelela yo nga choisi de Dieu nazobelela na tongwa lelo nga choisi de Dieu nazobongisa tongo na nga lelo nga choisi de Dieu nga Olivier Mundunga nazobelela nga Nzumba dia Sivi nazobelela yo nga Nzambe nazobelela yo nga Nzumba da Silva nazobelela yo dia Sivi nazobelela yo nga Emerance nazobelela yo nga Emerance nga Françoise Mayoyi
nazobelela yo espèce sengo nazobelela po nazana nzambe mosusu te nazobelela na tongo lelo telema liboso na ngai ya lelo nzamba telema liboso na biso loba Seigneur telema liboso na nganga nazana na sima telema liboso na nganga nazana na sima nga espèce sengo nazobelela yo nga mami nazobelela yo telema liboso na nga mami nazobelela nga Olivier Mundunga nazobelela nkolo lelo telema liboso na nga yakisa nga nzela lakisa nga nzela nkolo telema liboso na nga Olivier Mundunga telema liboso na nga nzambe alola nazala nga na nzambe mosusu te o na betela katolo azate akotikala kozala te yonde nyonso na nga na sengi yo telema liboso na nga Olivier na sengi yo telema liboso na nga Olivier na sengi yo telema liboso na nga Olivier Mundunga telema liboso na nga nzambe telema liboso na nga na tambola na sima na yo lakisa nga nzela guide moi aujourd'hui tu vas me guider Seigneur nako kite yo telelo nga Olivier lelo telema liboso nanga yonde tambol sangai yonde tambwi sangai yonde tambwi sangai yonde tambwi sanga mami tambwi sanga Olivier tambwi sanga memanga na nzela oyo lingi telema liboso na ngai lelo nakotambola ngai mokote nga Olivier naza conscience Seigneur nazotambola lokwa na kangi misu yo misu na ngai na tamboli mikolo ebele na tamboli nga Olivier bambule ebele na misu na nga kolo nazozwa solution te nazokota bisika okolo o ezozala po na ngai malamu te nzambe nalingi lelo tolobi lobi te tolobi lelo nzambe atambola liboso ya Olivier nzambe atambola liboso ya Olivier telema liboso na ngai kolo telema liboso na ngai nga lelo na sima na yo muto ko guide nga journée lelo nga Olivier sika nyonso makambe na ngai koniata yawe ezala na volonté na ngai te ata bakalikili na ngai na lamuki na ngona tongo mena kote sika o yo lingi na kota na nyate sika yo lingi na nyate nga gera shoes lele nga gera shoe lele Yesu na mitiki nga gera shoe lele nkolo na mibwaki na sena makolo na yo na lobi tambola liboso na nga lelo tozotambola na nzambe liboso nga mami na lobi tambola liboso na nga nzambe akotambola liboso na biso lelo aboya linga lelo tokokanga maye tokokange na bilamba tokotika nzambe wana te loba nzambe tambola liboso na nga yo muto zokendo teka ya biju mbaya yo muto zokendo teka yo muto zokende bureau yo muto zokende cop yo mutozo kende classe yo mutozo kende place moko ba bengi saki yo lelo loba nzambe yondo kotambola liboso nanga mwinde pela liboso nanga bijunda ya mwinde pela liboso nanga bijunda ya yonde leka liboso nanga gerashu yo leka liboso nanga gerashu lele leka liboso nanga ikolo nazanga posa na yo leka liboso nanga gerashu lele nazana posa na yo leka liboso nanga Yesu leka liboso nanga Donai natambola Yesu lokola mutu azana misu te lokola mutu azomona te sokolo binanga na kota na gauche na koti yo GPS nanga ya lelo GPS nanga ya lelo GPS nanga ya lelo nga gerashu yo GPS nanga nkolo nga gerashu na lobi yo GPS nanga lelo yo GPS nanga nga espèce ngo na lobi yo lelo GPS nanga yo GPS nanga ikolo yo GPS nanga nzambe yo GPS nanga nga Marvin Jésus na lobi yo GPS nanga ingak Vero Kabanga yo GPS nanga Sami Chimwanga yo GPS nanga Ngindu yo GPS nanga Morezo yo GPS nanga Rachel Kitoko yo GPS nanga Olivier Mununga yo GPS nanga Olivier yo GPS nanga Yesu yo GPS nanga Nela 859 Yesu zala GPS nanga zala GPS nanga Nela zala GPS nanga Nela Yesu nazana ngana mutu tenga Nela nzambe ona betela katolo nazana mutu te kolo natalela kanzambe nyonso nazwa kaizaka oyo pesa kangai ngai Nela na yeli boso na yo ngai Nela na yeli boso na yo ngai Fifi Solange nzambe yo kamawa yawe zala liboso na ngai Fifi tambola liboso na nga Solange Yesu tambola liboso na nga Solange nzambe nazana posa na yo Adonai nazobelela po nazana posa na yo nazobelela yo nga Nela po nazana posa na yo nazobelela yo tambola liboso na ngai nazobelela yo tambola liboso na ngai nazobelela yo tambola liboso na ngai nga Nela nazotelela yo nga Rebeka la douce nkolo nazobelela yo nga Rebeka la douce nazobelela yo nkolo tambola liboso na ngai tambola liboso na ngai
Tambola liboso na ngai, tambola liboso na ngai Rebeka, Yawe lelo ko tambola liboso na ngai, soki na bimaka ngai moko, lelo na lobi Seigneur oko tambola liboso na ngai Rebeka la douce, oko tambola liboso na ngai Rebeka, Yawe na cheo liboso Nzambe, na makambo na zokendo sala, Yesu zala liboso na ngai espesengo, na cheo liboso Yesu, na cheo liboso lelo na lobi lelo Yesu, lelo na ko tambola ngai moko te Rebeka, na ko tambola ngai moko te nga Rebeka Nzambe na nga lelo makambo na kesala lelo na ocha liboso o ba onyoso ba cha liboso ba eshua jamais nga Fifi Solange na ocha liboso nga la mas na zo cha liboso nga Eveline na zo cha liboso nga Rebeka Yesu na zo cha liboso nga Rebeka na zo cha liboso nga Rebeka na zo cha liboso nga Rebeka Yawe sala bikamwa Yawe salela nga bikamwa na tongwa lelo oyebi banzela na nga ya lelo Nzambe ndenge nga Rebeka na lamuki Seigneur ba penser na nga la mama oyebi yango mama oyebi yango Yesu tongwa lelo ongala mama nazokanisa oyebi yango mena lobi kaka zala liboso lelo zala liboso Nzambe nga na sima na keinga imoko na échoué mingi Seigneur na sengi yo zala liboso nga Olivier na ba rendez-vous na okende nga Olivier na bato balakinga nga Olivier na makambo no sala na sengi yo zala liboso Seigneur nga Olivier na beleli yo Nzambe zala liboso nga merveille na beleli yo nga merveille mata na beleli yo zala liboso Yesu nga merveille nazo belela yo est-ce que merveille akoko bela Nzambe azala liboso merveille bela Nzambe alola loba Seigneur zala liboso espèce ngo bela Nzambe wana loba Seigneur zala liboso Keren mujinga loba Nzambe zala liboso nanga Keren zala liboso nanga Esther zala liboso nanga Keren Nzambe zala liboso nanga espèce ngo zala liboso nanga Olivier Seigneur nazo belelo Nzamba Bible nazo belelo Nzambe ya Bible Nzambe ya makomi Nzambe ya makasi nanga nga Emile Zola nazo belelo nga Emile Zola nga merveille mata nazo belelo Nzambe nanga so na beleli ote na nanga na mutu te nkolo na vi nanga na mutu te lisungi ezate nga merveille Seigneur lisungi epa na ngai merveille ezalaka te Nzambe o nyonso naza nango eza oyo opesaka ngai Seigneur mais voici devant ta face na lelo tambola liboso na ngai lelo na lobi nga merveille tambola liboso na nga pichu bongoso tambola liboso na nga lelo nga pichu na otambola nga moko te makambo nyonso na osala na tongwa lelo na 7h Yesu 39 oyo nga pichu naza liboso naza na sima na yo Nzambe lelo nga pichu naza na sima na yo Yesu nga pichu bongonso naza na sima na yo lelo yo ndozo leka liboso na ngai esika nyonso nazokendo kota na journée ya lelo yo kokota liboso na nga prenga na landi yo kokota liboso na nga prenga na landi yo kokota liboso na nga Yesu yo éclaireur na nga lelo esika nazokendo teka nga Rebeka la douce esika nazokende koteka ngai Gloria esika nazokende koteka ngai Emile Zola esika nazokende kotanga nga Géraldine Nzambe yo zala liboso na ngai nga Olivier na musale esika nazokende nga Olivier na ba rendez-vous esika nazokende Seigneur précède-moi Seigneur précède-moi kolosala makambo ya bonzambe po toza Nzambe na tiki yo liboso nga na sima nazolando na sima Nzambe nazolanda bapa na yo nazolando na sima Yesu na ngai nga Olivier nazolando na sima kolozala liboso na bombo na nga Géraldine Nzambe alola na lingi nazala na sima nga Géraldine Nzambe nga Géraldine natalelaka mutu mosusu te Nzambe nazala nga na mutu te na mokili oyo Yesu oya kozwa soin na nga 100% Nzambe azate nazana yo secours te nakoki kobelela lobi soki koyelinga Géraldine nga merveille mata nazobelela yo nazobelela nga Maria Judith nazobelela Nzambe mosusu azate kolo lelo zala liboso lelo tozo ke no placer Nzambe liboso Géraldine loba nazo placer yo liboso na tongwa lelo tongwa etani tongwa makambo ba misu balamuki ba obeta ba cri bazolela ba papa ba misu balamuki ba obeta ba cri ba olela ba mama ba misu ba olanda nga boza na passe na motema uti ko kunda mutu moko linga mingi lelo tya Nzambe liboso lelo nanga imoko nde nazo mema prière na tya Nzambe liboso même na coup de fil na koyamba na téléphone nanga Seigneur zala liboso
précédé nga na nyonso ya ngai Seigneur eloko moko te ya kotungisa bomoi na nga bien boya siko motungisi loba nzambe eloko moko te ya kotungisa bomoi na nga na comprendre ke oyo pesaka Yesu ebundisamaka oyo pesaka Yesu ebundisamaka lokola naza ya yo yango nazomi bundisama yango bazobundisanga merveille loba lokola naza ya yo lokola naza ya yo yango bazobundisanga nzambe lokola naza ya yo yango bazobundisanga nga merveille lokola naza ya yo nga Christine lokola naza ya yo Yesu yango bazobundisanga nga Rebecca lokola naza ya yo yango bazobundisanga naza ya yo Yesu naza ya yo yango bazobundisa bomoi na ngai naza ya yo nkolo naza ya Yesu beneme beta tolo na tongo lelo loba naza ya Yesu tango zoloba naza ya Yesu oza ko se décharger oza ko mitika epai na ye loba naza ya Yesu ngai naza ya Yesu esika nga na moni te nzambe na ngasi ya moni esika nga na komi na te nzambe asa devancer ngai oh makanisi ya banguna na nga nzambe asa yebi yango nakokwea na piège ya banguna te po nzambe na nga ko délivrer ngai nakokwea na piège ya banguna te po nzambe na nga ko longola nga nakokwea na piège ya banguna te po nzambe na nga ko épargner nga nakokwea na piège ya banguna te po nzambe na nga ko ako protéger ngai naza ya nzambe nga Krisi dani naza ya nzambe naza ya nzambe naza ya nzambe bene me témoigner que oza ya nzambe bene me koloba ke naza ya nzambe eza habitude de terre bene me eza chose facile te muto aza ya nzambe te akoloba te ke naza ya nzambe okomona ke mlingoba oyo kozala pasi po bima na munoko ne ke naza ya nzambe bene me tatola naza ya nzambe loba naza ya nzambe naza ya nzambe naza ya nzambe nga Rebecca naza ya nzambe na miyebi ke naza ya nzambe naza oyo batu balobi nga Rebecca naza te me nga Rebecca na yebi na motema na ngai moko naza ya nzambe naza ya nzambe naza ya nzambe nga Rebecca 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 naza ya nzambe nga espesengo naza ya nzambe Seigneur yango bazobundisa ngai kolo po ete naza ya yo nga Géraldine naza ya yo nga Géraldine Seigneur naza ya yo nzambe na tatoli ke naza ya yo nkolo na tatoli naza ya yo bitumba nanga bundolonga yango po ete naza ya yo baoyo ya yo nyonso yo bundelaka bango nga Géraldine nalobi naza ya nzambe yango nazobundisama ya nzambe nde bundisamaka mungu na bundisaka eloko na ye moko te mungu na bundisaka eloko na ye te kaka eloko ya nzambe yango nde mungu na bundisaka loba naza ya nzambe bene metango ozoloba naza ya nzambe ozotapote parole ozopartager parole na Facebook na yo na YouTube na yo partager parole bien aimé dans le Seigneur partager parole na WhatsApp partager parole inviter les autres na statut na yo partager parole bien aimé ça l'évangélisation na tongo lelo yon d'évangéliste à tongo lelo oh ya Géraldine yon d'évangéliste ya Tiffany yon d'évangéliste ya tongo lelo partager message ya SP tango ça partager message ya SP partager message ya Tripe partager message Mamicho partager message tango zo partager zo tapoter tango zo partager zo tapoter Yesu aza malamu Yesu aza bolingo Yesu aza longa Yesu aza mokonzi Adonai qui est comme toi Maranatha qui est comme toi le tout puissant qui est comme toi nani aza lokola yo azali te pa kotika la kozala te yo nde nyonso na biso yo nde makasi na biso pouvoir ya ba besoin ya bon moi tozo belelo na tongwa lelo bien aimé bondela bien aimé bondela nzambe bien aimé. Bientôt. Bano babosani kifo bakenda ba en classe. Bien aimé bondela nzambe alola bondela nzambe alola bondela nzambe bikamwa bien aimé bondela mama Rebecca la douce bondela nzambe abongi na lokumu abongi na masanzoli mama ana bondela bien aimé dans le Seigneur tongwa lelo tongwa makambo ya de Christ bondela nzambe na tongwa lelo to bondela nzambe
tobondela nzambe tolobi lelo na prière lelo tozotia nzambe liboso ya Géraldine tozotia nzambe liboso ya Géraldine ya gracia do tozotia nzambe liboso lelo soki otekaka nzambe liboso yo na sima soki ozokende rendez-vous moko boye nzambe liboso yi bien aimé yo na sima belela nzambe loba Seigneur zala liboso na ngai 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 Géraldine zala liboso na ngai zala liboso na ngai zala liboso na ngai Kolo zala liboso na ngai Adonai zala liboso na ngai bien aimé loba na nzambe azala liboso na yo loba na nzambe alola to ekoluka kati na wesika azala liboso Seigneur maloba na yo elinge bimankolo ngana bunga yo zo esika zala liboso nzambe alola nzambe abikamo zala liboso ya yusuma yele nange yokana te mayele opesa nge yokana te yesu sagesse na yo nde bimakati nesika oyo yawe bana no bayamba liloba oyo na kimia bazwa kimia nzambe ba comprendre que oyo yo opesaka yango nde ebundisamaka oyo ya nzambe bien aimé yango nde ebundisamaka yo kotuna nzambe koloba Seigneur eloko yo muto opesaki nga nayibaki te nzambe nayebi moyibi te ngai Géraldine nayebi moyibi te nga dynastie nayebi moyibi te na yebi moyibi te ngai Fifi na yebi moyibi te na vie na ngai dynastie na vie na ngai dynastie na tikala ta koyiba ta couillère te nzambe nyonso na simba ka bayibaka ngai nyonso na simba ke bundisamaka sika nyonso na lukaka na vanda kolobi nguna babimaka na bomo na ngai dynastie nzambe na yebaka te yango na lina yebiso na tongwa lelo Saint-Esprit nanzela nanga linga yebiso na tongwa lelo bien aimé oyo ka ya nzambe nde bundisama ya Géraldine konyoka matema chérie kotuna kabituna tunepa nzambe te comprendre kaka oyo nzambe apesaka yango nde ebundisamaka yango nde bundisamaka oyo nzambe apesaka ya Falon yango nde monguna bundisaka nzambe akoyi kobundisa eloko ya pesi te nzambe akoyi kobundisa eloko ya pesi te monguna nda bundisaka oyo nzambe apesi epi monguna bundisaka eloko ya pesi te po eza pona gloire na ye eloko monguna pesi aobundisa ngo te soki omoni ya Rebeka la douce na bomoi na ozomitungisama ozobundisa eloko peno vandobi eloko na ziongo na prière eloko eza fruit ya réponse a nzambe nzambe oyebisaki ngai ki okopesi nga eloko oyo kopianga kimia eloko ndenge nini yesu na douleur na vie na nga ya comprendre que oza étoile comprendre que yo oza étoile oyo wana ezobundisama wana ya Rebeka eza euti na nzambe oyo nyonso eutaka na nzambe ebundisamaka mais gloire à Dieu parce que oyo euti na nzambe ezalaka traité na nzambe ata monguna ye kobundisa ngo monguna bambi yango na se monguna traîner yango na se abungisi yango na présence na yo yaya mais nzambe wana atelema kaka bien aimé tapoter ba signaler live tapoter yaya tapoter la parole de Dieu tozo kota na histoire na biso tozo kende na suka to bandaki na 2 rois bien aimé 4 to bandaki na 8 to kitaki lobi na tina 15 mais lelo tozo kende tina 20 toza kaka na même histoire tozolinga totalisa nzambe azolinga talisa yo molimo nzambe azolinga talisa yo ozobundisama parce que lipamboli wana eza ya nzambe lipamboli wana oluki yango mbula na mbula yaya ovandi olobi nzoto na kofongola yango te ti mokolo na kobala ovandi olobi na vivre na sacrifice ti mokolo na kozwa eloko nazoluka na silisa classe après na koyeba kosala oyo ekobo esengeli bien aimé sacrifice oyo osalaki nzambe kaka mutu ayebi ya Falon sacrifice oyo osalaki pose eloko wana ya dynastie nzambe kaka mutu ayebi ya sacrifice oyo osalaki monguna ayebi sacrifice oyo osalaki te tangu yozo sala sport ba effort ya SP monguna koya te tangu yozo beta makolo na nzela ba complice monguna koya te tangu yozo sala ba semence ozo kene mangengenge ozo mata baluzizi ozo kita monguna koya te monguna koya tangu akobuka fui monguna koya ya tangu ya kobuka fui mama Carmel monguna koya tangu akobuka fui akobuka fui mobali wana yozo tangisa yozo sunga ye lelo munguna koya te
monguna koya ta tiki yo pendo sa la dépense atiki yo penzo sa la dépense lipa tongo lipa midi lipa mpoko famille ya babola o dépense o futa même ba classe na ye monguna koya te tango mobali wana ko réussir nde monguna koya tango nzamba ko répondre ba fruit ya sacrifice na yo ndoko mona monguna koya ko telema mwasi wana soki ba pesi mutu lel ba pesi mutu lobi na ye mutu akozwa ye te papa na ngai papa Jean grâce mutu akozwa mwasi wana te mama Benedict mutu akozwa ye te papa Emmanuel mais tango yo tangisi mwasi wana ba classe ozui elokote nzoto mike fleke o lesi o yesi muneno tangisi ba classe lelo akomi moto place monguna koya monguna yaka te tango ndanu mutu azo souffrir monguna yaka te tango ndanu mutu azo seme monguna yaka te tango ndanu mutu azo bunda azo beta makolo caprice azo kita mangengenge monguna yaka te ozo mata be tendance be fort no nyoso zo sala monguna koya l'air wana te monguna koya tango réponse nzambe koya tango nzamba koya na porte ya ndako na yo abeti ya Géraldine nde tango monguna koya tango yo kokoma na ba préparation siko ya mariage olobi na kangi motema siko ekomi na vanda na ndako ya libala na silisi ba classe na ngai to nyoko mina mobali na ngai mingi siko to buka mbuma na biso ye loko biso to faire souffrir nango to lia place monguna ayaka ko telema place monguna ya Géraldine ayaka ko tuna biso ba question place monguna ayaka na bitumba landa bien aimé pour comprendre que oya nzambe yango nde bundisa maka toza na kati ya 2 Rois 4 lelo to kitina 16. Élisée lui dit, à cette même époque que l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, moi si mutazongi, si wana mosali anzambe Élisée, lobi bato bakote ki, parce que ta prière, il y a tongo, il y a lelo, il y a tout ça qui vendredi, tout ça qui samedi, baby qui tout ça sur l'histoire, il y a Élisée. Sur ya histoire ya femme tsunamite mwasi oyo abane koyamba mosali ya nzambe prophète Élisée na ndaku na bango ye na mobali na ye bayambi mosali ya nzambe pendant que mosali ya nzambe yaka komema parole na mboka na bango ndeti bazwaka ndaku na bango batika keza lokola mosali ya nzambe alongwe awa na France esika nga na otozali azokende mission na Kinshasa mosali ya nzambe wana yaka Kinshasa wana tangu nyonso akomaka na Congo tangu nyonso akomaka na Abidjan tangu nyonso akomaka na Brazzaville na mboka oyo ozali na yebi te mboka ni ozali yo tika kanda kuna yo pote musala nzambe alala et puis na musala nzambe na tongo to na midi na poko akei na église kopesa maloba na nzambe. Bien aimé, moi na mwasi wana fungola ki porte na ye pote musala nzambe wana abanda koya kolala na ndako na ye koya mukomso ayebisi mubali na bina sentir que musala nzambe na zongi mo mukesi mapo batu ba comprendre place où tozali ayebisi mobali na lobi na moni mwana mobali oyo papa oyo azoya na mboka na biso azome ma parole azoya olala na ndako na biso motema na nge yebisi nga ki aza vraiment réellement musala nzambe solo to seme na bombo na ye to tongela ye ndako to longole na ndako na biso peut-être to dérange kaye tango ya lukaka nzambe na ye po ame ma parole et sengi avant de place moko kimia a se retirer et sengeli mutu na ye et vanda kimia po etazwa révélation po na bombo ya Niclette po na bombo ya Niclette et sengeli azopenda repos ake no vanda quelque part to tongela ndako moko ya étage na sima ya ndako na biso po soki aye a se retiraka nzamba mwasi asengi mobali na ye faveur mobali andima ki faveur a mwasi batongeli mosala nzambe prophète Élisée ndako to batongoli yenda ku musala nzamba ye ko ya musala nzambe a remarqué na isika ba yamba ye na isiko ba mesana ko yamba ye ba présenter ndako o eza na nyoso na kati na temps o musala nzambe yaka kendaki bango ba sali noki ba bengi ba maçon ba ye batonga ndako ya vite fait ba chekiti na kati ba che chandelier na kati ba che mesa na kati ba che mbetu ba che nyoso frigo o nyoso musala nzambe akoyi kozala nango besoin ya Sabina,
ya Sebastino. Alléluia. Batie nyonso ya Sebastino na kati. Mosala nzamba bimisi eta 1 euro te. Mosala nzamba lotonga ye a se retirer na kati ya ndako wana. Akokaki même pas kovanda 2 minutes te. Akokaki même pas kovanda 2 minutes. Atali volonté o bandeko wana bazalaki nango. Atali souci o bandeko wana bazalaki nango pona ye. Atali temps oyo ya yaki akei. Batonga ndako boye. Bafuti combien. Basali mbangu po batonga ndako. Ah! Te. Il faut na kanisa bato. Ayebisi mosali na ye serviteur ne Geazi ya Géraldine. Alobi bengela ngai Géraldine bengela ngai nanu mwana mwasi wa ya Geazi akeko benga mwana mwasi Sunamit babengi ye mwana mwasi wana ye mosala nzamba zaki vraiment na ba relation élevée ayebisi alobelo ko sali otuti motema olakisi ya solo réellement opesi ngai valeur olakisi réellement honorer ministère nanga olakisi réellement olingaka penza nzambe po sepelaka na maloba na musala onga na kakosala na mboka oyo pona kei na ye na kuti botongi loko boye po ngai na se retiraka eloko nini olingi na salela yo atuni mwana mwasi wana aisi mwana mwasi wana bi na ko sola kombo na ona ba pas président de la république roi na bino ya mboka oyo ya Sunamite naza na capacité ya kosola même na mokonza ba soda po ozala la sécurité na bango mwana mwasi ya seki alobi papa naza na posa ya nyonso wana te naza na nga bien na vivaka bien na mwa moke o nzambe apesinga relation na mokonza mboka yango te relation na mokonzi ya basoda yango te souci ya mwana mwasi wana ezalaki mosusu mais mwana mwasi wana peut-être ayokaki soni ya koloba souci na ye peut-être ya Géraldine akenda partout aloba souci na ye azwa na ye solution te atikala na ye kuna kaka na se ya makolo ya nzambe ya nasi pona kolela ka mawa nzambe omoni loko musu na vie okozala o gêner trop pona ngo ya love o gêner tellement trop pona ngo obomi nzoto ya beka obomi nzoto ya bebeka obomi tellement nzoto mingi ya Géraldine et comme na tamoko boya DM okobosana na yo komona susu tina ya kolobaka makambo na yo ya nasi ezate okominoka ko sambe lobika Seigneur JPC pusani ma prière ngo pe na sengi nazozwa na ngate na koko kopengwa te na koko kima nzambe te po apesinga te belle famille ezofinga mwana zo ya te natika bango bafinga na bango mobali na nga komi na comportement mabe ya Emile na pona mwana zo ya te po nini natika kaka na bandaka ko sambela nzambe tant tokomaka na suka tozomona moya ko expliquer problème na biso pa ya mutu te ya Géraldine liboko nzambe nde yaka mwana mwasi na vandi liboso a faveur mwana mwasi na zalaki liboso a faveur soki totali image ya Geazi aza image ya homme de Dieu mais prophète Élisée aza image ya nzambe ye moko aye na ndaku na ye mwana mwasi wana ya Géraldine ayambaka nzambe ayebaka teke muto ya ayambaka nzambe nalingi na yebisa mutu moko ya Camille na tongo lelo ya Camille écoute-moi bien soko zui grâce ya Camille ya ko raconter mosali ya nzambe ya solo abanga nzambe okutani na nzambe ya soko zui mosali ya nzambe oya banga nzambe ya Olivier yeba ki okute na nzambe vanda na sena makolo ya mosali ya nzambe wana okomona un jour le dernier circuit encore ya Rebecca la douce nzambe ako répondre yo ya Géraldine akutani na nzambe batuni ye alobe loko nino lingi na salela yo ya yeba ki te kazali boso nzambe ya yeba ki te ya Olivier ya kaniseki lokola ka ndenge mesana kozala Yakanisi kaka ndenge n'oublie pas de prier avant de partir comme d'habitude. Ya yeba kiteke ndenge mesana ya likanisa ka ndenge mesana kozala ya Olivier ndenga explica batu nyonso tu makambo na ye ya Armand ndenga explica ya Géraldine basala nzamba tamboli l'église ebele a expliquer basala nzamba ebele ya Rebecca la douce réponse ezalaka te makuteli siko na nzambe ye moko mais abos nzamba ye na tango ya salembi ko expliquer ya Carmel nzamba yeli yo na temps oyo yo so lembi ya Olivier oluke loko wana ya MK ya Maxi oluke loko wana ozwate okobi fatigué ndeta nzamba yeko se présenter liboso na yo ya Géraldine osala okoki ko sala confusion yeto yete nzamba ayaka na moment opportun na avance te na retard te ta o esengelaki ya yango wana o ya yeli ya Rebecca mwana mwasi oyo aleli mwana totala Bible so yebisa biso
yoka Géasi tant moi moi na répondre bango aisi bango lobi naza na besoin ya bakondite naza na besoin lo côté mwana mwasi na kolia bia azolata bien mobali na sala ke sika bien eloko ebande kozanga ye mwana age avancé ya mobali ne azomona eloko nini suna mokilité oyo mutu akoki kopesa ye po oyo azoluka mutu akoki kopesa eza divan yaya biloko mingi tolukaka na mokili papa Olivier nzambe ka mutu akopeso ndeko boss biloko mingi tolukaka na mokili nzambe ka mutu akopeso otali ke même mwasi na nga ona sana ya capable ya kopianga même mobali na nga nazola ne mbetu moka balinga na mbongo asa capable ya kopesa nga kaka nzambe nda kopesa nga oluki na ndenge nyoso ye Emile Zola de 25 oluki na ndenge nyoso expliquer mutu nyoso tu oya koyo kosala nécessaire na likambo wana zo solution likambo wana zo solution te toyebi même na tamo obo tokoma na biso komi mafu otiki yango lobi nzambe soko osala sali so pa osala na ite distance muko la ozongaka na kei lokume zongaka ipana ye tant mutu akoma mafu nde Yesu ayaka moi sala lobi na besoin ya nyoso wana te na besoin ya nyoso wana te ya balakisa oyo pa faci muninga moko ayebi faci alobi na ona zo memo na loboko pa faci ya yo boyi yozo luka nini ya po faci akopia o musala akopeso posta bien akochayoka jour wana kokota na ndako ya faci na mama Denise ya yo kobima na envelope musuni okobima na envelope musuni ya mwana mwasi wa boyi botala fatigué mutakomaki na vie balobi ya na ville na yo to lakisa yo mokonzi ya basoda ya tokutana na ba circonstances tokutana na ba problème to affrontaka babitumba mususu esenga penda ke niveau likolo ya relation carnet d'adresse to lobaka na mokile kemba mwasi wana boyi carnet d'adresse mwasi wana boyi carnet d'adresse habité nyonso tu wana nango posa te pour comprendre mutu tanga komaka fatigué so lakisa biso nini omoni mutu tanga komaka fatigué mutu tanga komaka au bout mutu akokaka lisusu te mutu akomomona nyonso ekomi futilité mutu akomomona nyonso ekomi pamba ya falon ya mama Géraldine mutu akomomona ka nalala kana la mukana ngai nalala kana la muka mama ondela nalala nzambe kanda zopesa nga pema o na sengi lokwa azopesa nga te po mobali nanga soki ezaki mbongo mutu ekopesa nga mbongo ekopesa nga metoza na mbongo ekopesa nga yango te eloko nga nazoluka mokile ko ekopesa nga ngote même papa botinga mama botinga akopesa nga ngote nzambe kaka mutu akoki kopesa nga yango yoka tokiti sikoyo na 20 na zonga ki poto comprendre prophète Élisée a bengi Géasi elle dit que faire pour elle prophète Élisée a bengi sko Géasi na sima mukongo ya mwasi wana alobi alobi na moi so to proposer ba konzi aboyi eloko nini tokoki kosala pona ye Géasi mais elle n'a point de fils Géasi alobi mais elle n'a point de fils et son mari est vieux et il dit appelle la Géasi ba bengue pour la deuxième fois Géasi akeko bengue tout ali boso ba benga ki pona proposition mi konza mboka alobi te botika na bino naza na posa na ngota kenda ki na ye atiki moko adversaire retira atiki na ye mosala nzambe tranquille mosala nzambe afandi eloko basalela ki ezo bouillonner kati na ye ya tana yo soke koki nzamba kozwa kimia te ya tana yo soke koki ya Rebeka nzamba kozwa kimia te verset toza na 2 rois 4 depuis to bandaki mercredi to bandaki na 8 to kiti lelo tozo kita na 16 tina 20 2 rois 4 histoire to bandia on a 8 2 rois 4 8 o kiti tina c lelo tozo kita na c atindi Géasi pour la deuxième fois l'habitant Géasi a ebisi abi maître yozo remarqué te que mwasi oyo azana mutu te na ndaku na ye tangu to yaka awa mwana alela jamais en plus ndenge nazo monela mobali na ye asakomi vie yaya ba prière nini mwasi wa salite mobali akotiti ménopause yaya mobali akotiti ménopause mwana mama oyo femme tsunami tazwa te atikala fidèle na poste na ye mobali atikali fidèle na poste na ye bazo vivre kaka ensemble ba na mwana te mobali asakomi vie alléluia mobali asakomi vie
Nzamba pesi bango mwana te. Tala bo jeunesse na bango banda babala na ki na âge ni toyebi te. Na tango wana ngai no tozala ki te. Bakomi pe âge o bango balinga na ki te. Bakomi pe âge o bango babala na ki te. Ti bakoma ne siko bakomi mobala koma vie. Ya prière nini moi sur salité. Prière nini moi sur salité. Li sungi nini moi sur amemi te po kaka porte na onta musu ya vie na e ezala ouvert. Talatan o nzamba ye kokota na ndaku na ye jeunesse na ye mobimba leki yango aluke loko azo luka zuite geazi abibisi maître mwana zate na ndaku na ye maître atindi baki ko bengi bisusu mwana mwasonga ye maître ayebisi na 16 Élisée lui dit à cette même époque l'année prochaine tu embrasseras un fils et la femme a répondu. Et la femme a répondu à Élisée, non, mon Seigneur, l'homme de Dieu, ne trompez pas ta servante. Moi, na moi, soit côté loba ya nzambe doute. Moi, na moi, soit côté proposition ya nzambe doute. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a Elisa. Azwa ba proposition, ma mère Elisa, moi, na moi, sol. Ma mère Elisa, shalom, ma chérie. Merci pour ta présence. Nabanda oluko banda kala. Moi na moi sur azua ba proposition azua ba maboko ba position de main ndenge na ndenge bomoni ki aso salela mosala nzambe donc c'est kazaki muto abande ko luka nzambe banda kala akenda ba retraite ndenge na ndenge réponse ezalaka te ba prophétie ya ndenge na ndenge ya Rebecca la douce ba prophétisa na bomo ina ya ndenge na ndenge to tapoter bien aimé toze belé to komata na 20K. Tout tapoter s'il vous plaît. Tout motiver live. Moi na moi so azokata koti maloba nzambe doute. Alors puis mosali na nzambe. Mosali na nzambe. Tika moninga vanda kimia. Tika mwana na yo vanda kimia. Koko sangai te. Kopesa nga espoir te. Poete na yo bilobi nga Elisa na kozwa na ngango te. Nga Elisa na bandi ko luka nzambe lelo te. Nga Elisa na tamboli na consécration lelo te. Ngeli tilisa na vantamboli na fidélité na nzambe lelo te na luki ndenge nyoso na sambeli ndenge nyoso fofani nazo zwelo kote koko sangai te landa tokiti mwana mwasa koti maloba nzambe doute mosala nzamba lobine cette femme devient enceinte année au mosala nzamba lobaki na ye cette femme devient enceinte et elle enfanta un fils à la même époque que l'année suivante comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandissait un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissons. Vers les moissonnés, il dit à son père, wana mwana botami li pamboli o muta luki na vie. Nzamba eko pesa li pamboli na âge moko élevé. Bien aimé yoka li solo o bien papa Olivier ko fortifier yo. Oko zo susu makasi na tongwa lelo. Mwana koli mwana komo tambola papa zalaki na zamba azo sala bilanga mwana landi papa na ye na zamba. Aisi papa ni tango akomi abi papa ma tête. Le père dit à son fils, à son serviteur, portez-les à sa mère. Le serviteur porta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourra. Na yo kinga bien te. So yo kinga bien on peut sa main bien mais ngala mona ba main matita ta. Ya. Na mona na ba main avana loba bo sala nga plaisir ba tapotage na ba main ne mata. Manifestez-vous bien-aimés. Papa Olivier, que Dieu te bénisse pour ta manifestation. Maman Marceline, merci à Géraldine. Merci à Géraldine. Merci à Kamel. Oh, Maman Rebecca la douce. Fallon, merci, mamie. Merci, Fallon. Merci, Carmel. Mimi Show, merci, Myriam. Merci, Yaya, eloko ni tozo luka. Yaya, ozo le la pona nini? Sukola mai. Ozo le la pona nini? Yaya po bungise loko wana. Na eko yebiso na tongwa lelo sukola mai. Sukola mai, yaya.
sukola mai tango yoko sukola mai lata kitoko zongisa lokumu epa nzambe. Tu vis encore. Tu vis encore. Surmonter cette épreuve que oyozo leka. Mwana mwasi o mobali na komi vie. Mwana mwasi o asema ya Géraldine na vie. Apesi ndaku na ye pa mosela nzambe alalaka. Abimisi lisusu mbongo atongeli mosela nzambe sika atouche motema nzambe. Nzambe ayoki mawa. Nzambe ayoki mawa. Pa narge bakomaki ba vie. Mais nzambe apesi kado moko kaka moko. Nzambe apesi bango mwana kaka moko mama espe moko kaka. Mwana wana bakotam tala mwana abotami deja na bokoko yaya okobatela ndenge ni mwana abotami na bokoko. Mwana azobotama na ndako ya bokoko bakobatela ndenge nini. Yaya zwe sengo ya solo Kamel zwe sengo. Mwana wana zokola mwana wana monge atanga makita botama nzamba kene ko bousculer mibeko ya libota ya ba femme tsunamite ya libota ya mobile ya ba femme tsunamite nzamba kene ko buka ba loi établir oye vande comme si bango tina bo jeunesse yaya ba ko bota te yaya luko ye ba komba na yo ezanini yaya niki na vie ya bonzambe biso bana nzambe luko yeba komba libote zanini bitumba liboko mama la douce bitumba libota mama la douce zanini ya Carmel lata sukola lata mwana koli bakoli si mwana bango na bolingo tela mwana kome na niveau ya kolanda papa na ye ba signaler life nzambe na ngai buzana kote loko na kati comme nini o nzambe na ngai ezaka nini yango tout tapoter, pardon. Good life, tout tapoter. Problème nini? Oh, la parole de Dieu vous signaler. Yaya, et lokozuna kimukolo. Oh, luka yango. Mwana mama. Mwana wana kuma kiti na niveau ya Rebecca ya kolanda papa na ye na chat. C'est qu'il y a kola qui a koma ki déjà mouto, koma ki dana mayele magi balobi acheté. Alandi papa ni alamuki bien na mama. Aisi mama na landi papa. Ndenga mesala kola da papa. Akomi epa ya papa. Ayebisi papa kana yoka mutu pasi. Papa mutu pasi. Papa salabe. Papa mutu pasi. Papa monyango dérangement. Abi bozo ayebo kezong sepa mama na ye. Ayebisa mama azoka mutu pasi. Peut-être pour mama pese kiss. Bana bazala kana maboko na biso ba mama. Moni papa. Mwana landi papa papa. Atindi mwana pas yomoni mundela sambela kate mundela pesa ke importance na mwasi mundela yebi ke mwasi nde sengela simba bana mais mundela sambela te mundela yebi ke mwana akozwa makasi pa mama na ye mwana kotange pa mama na ye papa na mama bakoboya na papa kozwa mwasi mususu mwasi ona koya akonyokola bana mais mama ta papa tiki ye na azui mobali mususu mama bandozo pa mobali wana po lesa bana na ye. Bazongi si responsabilité par maman. Pourquoi? Parce que bénédiction wana maman mutakende ko lukango. Pendant que maman bande ko lala zo boulé et lo koni to ko sala pona musala nzambo papa zalaki na sha. Papa pesa na ami pesa na musala. Papa yebi ki na ngana descendance te wa landinga na boti na ngai pete ngai moko na mi pesa profonde na musala na ngai pona za na ngana lisungite mais mama bande ko zwa kimia te mama zoluka ba manigasa zo sala ba manigasa nini o lipambole ko kota na ndaku oh une femme sage bâtit sa maison yaya nzamba pesi lipambo liango ekeye pa papa ezongi mutu passe elali na genou mama. Mama bouge moi na boy moi na zate aso bouge ti mama bouge moi na zate mama bouge moi na zate moi na kufi yaya ataso na souci ataso yaya na bungi sa ebele nazaki ne loko mona lingaki ngo makasi na vi na nga lelo ebunga yaya nazo mona ngona misu ndenge zo bunga na bondela nzambi. Na sala une semaine na melaka ba benga ngoni ba énergie na lia kate apeti zarate na kondi na zo sala tuna bongisi loko na ngai bonga eloko na ngai na ibunga. J'étais par terre
oyo tozoka na nzambe yaya ebundisama kaka oyo tozoka na nzambe yaya ebundisama kaka mwana kufi na maboko ya mama mwana kufi na maboko ya mama yaya mama wana ganga to mama wana kata bilamba mwana kaka moko nzambe apesa ye mama wana sala nini aganga to kata bilamba soki ezalaki ngana yo me tobandi da kobelela ozwi telefone abenga nani oyo ngaye yaka mama kingandi yaka etadama mama oyebi te mwana pike crise mama yaka azobouge te obetela voisin obenga bapompier bapompier mpe baoyana bapompier bayengi lilo bakoti ebandaki aire nini ebandaki 18h bazozwa temps ebandaki nini oza wana na baexplication na bapompier bapompier bazwi mwana bakene to bakoma nde kuna batie papa azopema te madame on est désolé batieli yo mwana na morgue toyoka mwana mwasi oyo asalaki nini lelo mpena tozokita na histoire. L'enfant restant sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis ils mourront. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'en prie, un des serviteurs et une des ânesses, je vais aller à haute vers l'homme de Dieu. Et pas l'homme de Dieu. Et je reviendrai. Bien aimé. Moi, si à Salinini, moi, ça vanda, moi, il plaît que moi, na koufi. Moi, ça bouger, moi, na constater que l'eau, quoi, est baby. À constater, l'ibala, wana, nyo, quoi, mais les koufi. Moi, c'est à constater. À constater, moussala, zuna passi. À Salini, moussala, on a sacrifice. Musala on ezaki na le côté patron on ezaki na le côté yo mutozaki na réception bo bundi ensemble musala on a le mata mais munguna ya linga longolo na musala wana ozaki lokola partenaire ye loko wana bien aimé bundi tango ezaki na le côté l'air comme loko balingi ba éloigner yo ya Olivier ne t'en fais pas zongisa eloko na mukolo na réparation oyo uti pa nzambe ezonga ka pa nzambe mwana mwasi la zwa mwana molimo mosantu apesa ye makasa kena na mwana kaka na lipamboli oyo yasela ki musala nzambe esika malobe bimaki na année prochaine na moi oyo nga na lali na ndako okozwa mwana tu vas embrasser un fils azwa mwana wana kena lali sai na mbetu na kusa musala nzambe alalaka a déposa mwana akita abenga mobali na e calmement mobali ayebite ke mwana kufi non yebisa mobali papa mwana non mobali na tuni oh bengi nga na héros mais ça ko benga na héros te alobi tout va bien ne t'en fais pas tout va bien envoie-moi seulement un ânesse et puis un serviteur pour nazo matalikolo alandi siko Élysée c'est un mboka Élysée et si que Élysée azalaka pour nazo matalikolo nazo kende ko kutana na mosali ya nzambe mobali na lobi mais d'habitude yo kenda kokutana na yete ye muta yaka vers biso alobi te lelo na sepeli na ke ekutana na ye lelo pona lelo to sukia yaya e bebe bongela kokota ndako nganga te bebe la nganga na tombola Yesu inde la nganga na tombola yo yaya bebe la nganga na tombola Yesu inde la nganga na tombola yo yaya nanga tombwama yawe tombwama nanu shilo nanga pambwama yawe tombwama nanu nzambe na polela bambula yawe tombwama nanu nzambe na bima na bivere yawe tombwama nanu si jakolela na tiki nanu bien aimé mwana mwasi wana tomboli nzambe na liwa ya mwana na ye alobi oyo na lukaki yango te oyo na kendeke pa nganga te na futa mbongo pa nganga te oyo na yibaki yango te bapesa inga zwa responsabilité na yo opesa inga olingo zwa yango a déposa mwana na mbeto a mosala nzambe a déposa mwana bima panikate alela liboso mobali neteke mwana kufi alela liboso mobali neteke yaka to baby mobali kuta yebika ke mwana zali
atuna pe mwana te ayebika mama ndenge azomata wana kokotika certainement mwana na ndako te amati na mwana ngomba ya kati akeluka mosali ya nzambe siko na mboka na ye esika azalaka lobi nzambe asala biso ngolu tokoyeba ntango alandaki Elize eloko nini mosali ya nzambe asalaki yaya ozwi na nzambe bebi koboma mutu te kokende ndako nganga te kobunda te babotoli yango ozonga suna makolo ya nzambe yaya komba na biso na vie kosilaka te biso ba oyo soki pona nzambe te bakuya la vie oyo esi etianga moto na se biso ba oyo soki pona nzambe te ba deception na zwa esi na bela tension na estomac biso ba oyo soki pona nzambe ya biso ba oyo toza ba combattant libota oyo tozo sala lelo ya Olivier eza pona biso te ba prière oyo tozo sala lelo eza pona descendance na biso nde to bengani po to bengami po to délivrer ba oyo bazoya ata oyo kesengo te na mokili oyo ya bundaka ngama na nzambe oyebi ba chaîne nini ya libota ozokata te oyebi ba chaîne nini ozokata te à chaque fois soko za debout misala libote salaka te misala libote salaka te nzambe na famille nyonso aponaka mutu moko atelemisaka na famille nyonso to mokili oyo totanga ngo na Bible tomona ba Gédéon ndenge ba renversa kindoki ya libota na bango te be ya nzambe ya mboka na bango Gédéon nzambe aponi de Gédéon pour renverser yo za Gédéon ya lelo yo za Moïse bien-aimé dans le Seigneur oza na mission que ne ko libérer bana Israël vina yo ekotika la kimia te mais yo moko faut kota na vision nzambe o comprendre que je suis soldat naza soldat o bako banobeta nga masasi butu na moi ba masasi na bazobeta nazo sentir ngote parce que na lata ntiba la prière à chaque fois soko komi fatigué na prière ya makambo ri complication yela kayo komi tungisa mate aux yeux pas yanganga que nos ongisi pas yanganga rendre à César ce qui est à César aux yeux pas nzambe baby zonga na se ya makolo nzambe zonga na se ya makolo nzambe yango tonga na lobaka butu na moi na yebi faut yeba ndesiko komba libota no biso nga nazo te ya yo lelo komba libota na biso eza libala na bala nanga mais na ko vanda kimia na libala wana te ata na bali président de la république na ko vanda na kimia na libala na te loba mobali wana akota na vision en famille mobali wana tambola na kobanga nzambe monguna kosala nyonso tu akokweisa mobali parce que libota na ngai sisa ya bitumba libota na nga bayebi ke nga na okoya te parce que na fungola de la misu na comprendre ba okota kapa mobali oyo ayeko bala nga il faut ba koisa ye il faut comme compliqué il faut sala boye alléluia na yebisaka nzambe nga na kokufa marié soki na kokufa marié eza pona nga te pona bana na nga parce que na comprenant na kokufa célibataire te na kokufa célibataire te na yebi komba nanga ebebi na bali soki na kobala 10 000 fois ya na kobala pona tika ba obaza na sima nanga ligne nanga na sécurité parce que yango ndeza bitumba na biso ozozwa wana yaya ozozwa wana ezobunga ezobeba soko tali la réalité ya oyo ezobeba c'est pas toi qui ouvre la porte mais ezobeba ozo sécuriser yango ozo bomba ngo mama ni ozo bomba ngo mama Géraldine ozo tambola na fidélité ozo tambola penobi faut na garder lipamboli o mais lobby et baby bungi yo papa Olivier et bungi yo oko tozaka na air moi réflexion au fandi penda bolette au fanda biso moko oko motala penda vinobi mais problème nini. J'ai fait quoi pour na mériter ba circonstance aboye na ajo na komi nango ba prière onga na sina sali ba sema songa na sina seme nini na salite comment na ko bungi se loko comment ko koma bo ntongo moko la muki nyose s'effondre ya muto okota na kati ya cercueil ne loko azati mais bitumba molimo yaya okotika yango bana na yo soki obundi yango te tango za envie okotikela yango bana na yo
okotikela ngo bana surtout ba biso ba auto na ba génération ya ba chef coutumier to na ba génération na ba famille na biso ba nganga kisi bazalaki ya soko sosolité ozu kaka soni wana ozo latango ozo linga ko ndima te réellement oza mwana libabe oza mwana malédiction que nazala to un jour nzamba osala biso ngolu to kokota na histoire à Rita comprenaki que naza mwana libabe Rita te mutalingaka botama na libabe abotami déjà na terre ou ya malédiction abotami déjà na libota ou ya malédiction ya bimi akuti malédiction existaka Rita saki ni mama bokilo mobali akufi libala mama bokilo mobali akufi Rita comprendre avant ina mama bokilo oyo aza mosali ya nzamba solo ndenge kaka moi femme tsunamite atimbela ki ke prophète Elisa aza mosali ya nzambe Rita kangami na mama bokilo mobali asa kufa eloko nini yakangama na mabo kilo a comprendre que mabo kilo aza mona nzamba solo ata mobali wa kufi so na kangama na mabo kilo oyo na kozwa identité oyo na kozwa identité oyo na koyeba nzambe na ye na koyeba ko gêner na koyeba ko gumbama na okenda nzamba solo ko délivrer ngai yeba ko mbaya bota na yo bitumba libota no eza nini nge simba asute parce que nayeba et puis kwa nayeba ke libota na nga eza bitumba libala na kanga ba porte so naza na pierre yaya e ndaza na mbongo aza na mbongo te na ovanda kana na pierre wana soki ko beba lobi na kozala cause te oyo ko beba parce que nayebi bitumba na nga lokwa nazalaka makasi kote wana munguna asangani na deba demo oyo ya libota ya mobali oyo yoko ke obala asangani na demo oyo ya libota mwasi oyo ke kobala ba yeliyo soko za makasi te ba kwesa moko munguna lembate munguna lembate munguna lembate et puis il faut yeba place au telemi ngato na kuta na kana ba partenaire na obetro no témoignage na nga moko na yebisa ba partenaire na nga mukolo yoko kweya to suki wana mukolo o yoko kweya tala komba libota na nga komba libota na ngeza na balate komba libota na ngeza nazala heureuse te na mariage komba libota na nga papa pardon kangela nga ba porte mukolo yoko tika kako fungoli porto kwei bako sakana nde na nga na nzela na yo baza capable ya kotindela nga même maladie na nzela na yo po naza mal à l'aise na kana bango naza muto na tiaka bango mal à l'aise na libota naza muto na ye ko buka ba loi établir oyo ba décrit ba signa mbula na mbula spirituellement nga na ba prière na nga na ye ko buka ngo bako luka na nzela na nga so bamoni bakoti te bakota na nzela na yo mukolo kaka yo kokweya yeba ke mukolo to suka no wana yaya esala marape kaka batu nyonso na kuta na bango mungu na longa bango ka bakweyaka ndano nakutana na oya makasi te na yebi te ta musumba loyo nano nakutana na oya makasi te yaya bitumba na yo papa mama mukolo ko kutana na muto oyo boza phase moko babenga ngo phase neutre passe aux kimia mungu na ye pa na yo papa fiston Israël a beti poto a kepa partenaire yo papa Israël fiston a beti poto o gagner bango bina filé nde baza wana na ka monde à ténèbres banda yo bande ko beti ozana ballon na makolo ba oganga ka wow atikala ka maboko pamba so na kotika na relation papa po sepeli ne bandeli okoma kana tamu ko bokaka pa mungu na beti fort mungu bala kwei mbala kwei otika lisuma boko pamba
Et puis ko kweya ngo ba kweya kam ba kweya ako kweya sengi pardon akweyi lisusu akweyi lisusu akweyi lisusu okomo tala ngo na misu boye yo mo moni ke nga awa fona kima so na kimi te na okufa. Personne ne va te comprendre tant que l'homme de Dieu. Personne. La douleur que tu passes, bien-aimé, la réalité de ta vie, personne ne va te comprendre. Personne. Personne. Aux autres traversés, personne. Surtout ce côté dans le domaine à Molimo, on comprend des misages à Satan. Personne ne va te comprendre. Bato va comprendre yo, bato Molimo. Mais na yeko ebisa mutu moko tche-toi bon. Nzambe azalaka na raison. Nzambe azalaka et pas bato a raison. Un jour, a okuta we funa naître. A okuta un jour, ya Géraldine na naître. Ou akoya ko soutenir yo ti bo simba nzeti. Ba ye penda ba beti poto ba ye esimbite ngaka na ngeza libala. E bongo yo kano ezani. Ngaka na nga na yebi yango eza libala yango moni makolo yo mibale na kanga yango boye. Soki mutu azate na kangi makolo et puis na kangi ngaka na nga eza libala na vanda kimia na libala te. Soki poko kuta na partenaire o pas na bitumba ya stabilité na libota na ye. Comme na deux combats, il faut se comprendre de binu mbali yo kanga ba porte ngana kanga ba porte to simba na biso mbali poto avancer. Muninga moko o komekotika ka espace munguna koti enchaîné. Ya nga vi na ngana tika na ngaka maboko pamba. Ya ngomoni na zala ngana fidèle na Nzambe. Na comprenanga te bébé linga lelo. Lobi omo nanga suna ina telemi na luka Nzambe. Pona ebi ke Nzambe ka muta capable. Merci Mama Inès. Yeba kaka Mama Inès. Yo mozo telo so bana mwasi kitoko na ana nyoso. Eloko ezonga ka ebandela maka na vina nga. Pourquoi? Parce que oza ya Nzambe. Parce que ozo zwa ya Nzambe. Nzambe. So bébé linga na gauche, Nzambe yaka fungoli sur na droite. Et bébé linga na droite, Nzambe yaka koti singa na gauche. Et bébé linga na gauche, yaya. Na kovanda nzelo zo tambwisanga na yebite na kofanda diable azarisé yango na isa mutu moko kolela te yaya kolela te telema sukola mai yaya bakumu susu bato bakutana na via bimi na bonzambe azoki paye ngana yebi ndeko moko na Orléans azalaki ya pasteur ateyaka akuta mwasi na ye na pasteur na bango titulaire na ndaku na ye frère wana ku apengwa ti lelo frère wana ko telema te pasteur wana koma pena mutu abakwiti ya kote Deingo motema na ngai. Ah, Deingo. Deingo, zwa numéro ko ya benganga kala 07 53 38 85 20. Zwa ma chérie o benganga après prière 07 53 38
85 20. Yaya, ngai baby. Na okota kote mususu. E baby na onayebi bitumba na nga. Si mukolo nzamba autindela nga, atindeli nga oya bien. Oyo ebongi na nga, oyo akokangela nga baporte, oyo akosunga nga, oyo akolingo ndenge ozali. Oyo akokomprendre ke mwasi na nga aza na bakomba. Mobali oyo akokomprendre ke mwasi na nga aza na bakomba. Papa, mwasi nzamba akotindela mwasi oyo akokomprendre ke mobali na nga aza na bakomba. Yaya bakomba oyo tozalaka nango ya vie, bakomba oyo tozalaka nango ya libota ekipa poto te. Eya makambo makila esika nyonso tu makila na bango eza makila nini ekosala misala na bango ekosala. Toswa na privé zo numéro na nga te ya na pesi 07 53 38 85 20. Nga ebanga na nga suku likolo yinda nde bomoni nga ba déception na zo na vie na nga mena sina bela tension esoma. Na banga na nga suli likolo yinda surtout soki kana nde na zabo so na mi yebi kake na fungoli na nga porte te. Merci ma belle, appelle-moi. Son assisi prière pour téléphone ou no yamba yango na osalela. Pongia ba bébé yaya, Dieu va s'élever. Nzamba zala ne kapa muta raison. Osaka so simbi eloko mobo yaya, o simbi ngo bien. O mona kana tamo beloko yango me wuti likolo pou. O simbi commerce moko boye, OK na ngo matu, o koma kana tamo go be commerce pou. Bonjour ma chérie. 07 53 38 85 20 00 200 pardon, on regarde 243 0033 on a code d'Emso à France au tiers 7 53 38 85 20. Oko kota na commerce moko boy o matu monaka uti likolo bi yaya ba loi établir le ba mutu na famille wana peut-être akoyi ko bimate espace na bino batikela bino espace a muke oko mono ndi oti 1 pas 3 pas 4 mo komi na kwe moko boy bimi boza bino so na kati ya lopango famille muta somba te teni ya mabele azate ba loba mutu akoyi ko somba te. Ba loi établir oyo ba signa décret yo na no bota mate yo ye lelo yebi nzambe yo nde mutoko buka mibeko wana lokola yo za censé po buka mibeko na yeba ke vina yo ekoba no saka ya bitumba na bitumba comprendre ne komba na yo na ko somba lopango na ko voyager ba misu baza na komba voyager mutako bima mboka te mutako voyager te mutako mona bolamu te mutako zo musala malonga te yaya yo mona te mutatanga atanga ba classe batikala na Congo na dame azo beta lopoto me bato basa kutu approprier na misala wana te bazo sala me ndeko wana zo musala te ya na biso na tanga trop yaya tangi klaso asilisi akoti klaso asilisi misusu mitu ebeba bango likolo mayele mitu ebeba tellement musala ezo mona na te azo tanga ba classe ti yaya mutu ekrake misusu eza classe boko tanga classe te baloba bino na famille na bino boko tanga classe te boko tanga classe ya malonga te oko silisa te okoma na ba classe ya minene non esimba te kombano ezaka nini mwana mwasi okombana ezaki kobota nzamba ye kopesa ye mwana na âge moko avancé mwana ye kokufa pour comprendre que elok mutu aloba no te koza ya nzambe te ndenge nini yebra nyonso to asimbaka ebebaka c'est que yaya oza ya nzambe yango ezobundisama oza ya nzambe komi kota nzambe no duti te mwana mama komi kota nzambe no duti te reste là reste sur place reste là. Reste là, comprendre kaka komba na yo, mukolo, nzio lokolo ninaka fidélité.
olingaka fidélité nzambe mukula ko yokelo mawa kokutelo na mobali opalinga te ba tromper ye akokutisa bino place ozi bloc cadena nga nalingaka fidélité nalingaka mobali abima libanda te mobali na nga fo azalaka na nga nalinga makambo wana te soki nalingi nayoki yo motema ebebi tosuki wana un jour nzambe akotindela mobali oyo aza fidèle neti yo ozala na baproblème akobota obotaka te un jour nzambe akotindela mobali moko ata mwasi abotaka te ata bakanga batrompe yesu akutani na ozemi fo ekota obotami na famille ya malédiction boko bonga te nzambe akotindela mobali oyo auti na famille ya bénédiction auti bato mosusu baza beni na mokili oyo ya libota mosusu eza beni boyebi yango bato mosusu na vi nzambe abenisa libota wana ale yo moto outi na malédiction ya finance nzambe aki akutisi yo na mobali moko ya bénédiction ya mariage abali yo okoti na famille wana opambolami boyoka yango te oyo bakola na pasi yana bango mwasi kasi abalaki nani oyo te ndeko wana bonga yana bango moto amemi bango nyonso na poto c'est ça bakanaka biso toya poto te bakanaka bino bobima te me nzambe na famille aponaka kaka mutu moko ma chérie nzambe apona ya na bino na lelo ya na bino mutu asokola famille nyonso amema na poto amemi famille na poto na mbongo ya mobali oyo bakutanaki na ye bato mosusu baza beni na vie eza na mabota mosusu c'est comme ça Kaye na Abel basalela nzambe offrande nzamba boye na ye offrande a Kaye andima na ye offrande a Abel nzamba za bongo eza na ba famille mosusu eza na ba bitumba eza na ba famille mosusu eza pe na bénédiction eza na ba famille mosusu sala soki nzamba sali oka ngolu okoti na famille wana ba adopter yo pena ba koti na famille na osili esili Rita kutana nango malédiction ya mboka na ye eboma mobali na ye ebomi ya mobali ebomi papa mobali Rita fandi alobi nga Moabite na uti na famille ya libabe mbanda na ye atikali na mboka na ye atelabi nga funa kena Naomi oyo na mboka na bango nde na vandi na mobali na nga na comprendre ke na nzamba solo nga fona sani na diembela yaya okutani na mosali ya nzamba solo diembela vanda wana diembela na taya lelo basali ya nzambe ya solo o babanga nzambe o bamipesaka pona bandimi bazo salela libumu na bango te ya bakomi ya kotanga me bazali bakomi ya kotanga bien aimé dans le Seigneur Tatiana me bazali Mayala Mimi bazali Fifi Faila bazali Yaya Mama Rebecca la douce bazali basala nzambo ba osala pona libumu na bango te mezana basali nzambo ba venturier donc oko préférer comportement ya païen que mosali nzambe aventurier ya nyonso pa na ya aventurier babanga ka nzambe te ya bazali il faut aller na milliers ya basali nzambe pour comprendre soko sa nzambe basali ngolu olinga nzambe mingi na yebi mais nzambe basali ngolu a tout isona mosali nzambe a bien nzamba salongolo tout isona mosali nzambe ya bien natao basala nzambe bazaba basali nzambe bazaba hypocrite belé basali nzambe belé bazaba hypocrite na yebite anga mo na vanda ko yoki lisolo mosali nzambe boy olobi oyo satana muta koteliye to eza identité o eza kati na ende ko mobima yo moko vanda o mituni question est-ce likambo yo mosali nzambe wa sali aza conscient to aza conscienté eza combat diable mutalinga ayo ki se soni na miso batu ou bien comportement na ye o eza vraie identité ya kati na ye muteko mobima tango yo kaliso ya mosala nzambo na yo moko vandi olobi be Seigneur to za wapi toza wapi
Charlotte Nzita yaya numéro nangeza 07 53 38 85 20. Abondeli yo ndeko nango zolanda nga toko continuer liso na biso femme tsunamite na lobby na tongo na 6h tokutana lisusu. Soko kutani na occasion ya mosali ya nzamba bia yaya Vanda. Yaya Vanda. Vanda. Toyeba na biso basali ya nzambe otokenda na beglise so vandi oyeba ke papa na nga waza bien, papa na nga waza aventurier, papa na nga alingi na mokili, papa na nga toyebaka. Papa na nga wa bongwana te. Toyebaka. Mais totikalaka na ba endroit mususu parce que tokoma ba fanatique. Quelque part Bible l'homme donne ce qu'on a. Ba te belé bien aimé obi ki ba vie na bango ke be ba l'église. Na ba sala nzambe ya mabe. Tanga azo tchao maboko azo communiquer yo oyo yazali. Ozalaka lokoso mbongo te okepa mosali ya nzambe moko aza deja lokoso mbongo alinga mbongo alinga mokili azotia maboko okolata mbongo moyibi ya mbongo okolata lokoso mbongo okolata mokili parce que maboko ezotia likolo na eza bien te. Ozalaka impidiki te okekutana mosali ya nzambe aza impidiki akitisa couper partout. Azo tchayo maboko yaya o comme impidique. On fait des mesures bazo tchayo maboko azo peso o yazanango. O lingo lingate c'est comme ça c'est la parole. Ozupe mosala ya nzambe wa bien aza na comportement ya bien aza doux a respectaka mwasi na ye a respectaka bato a respectaka bana tanga azo tcho maboko aza mutu a bénédiction azo communiquer oyoza ozbuna omuwa mutu mwa yake azaki makamba bitumba azaki makasa ke kutana mosala ya nzambe moko bien mutu wana koma doux lelo koma o témoigner abinga azaka boete nga azaka mutu bitumba ngazaki muta ba problème ndo moningawa mais depuis na yamba Yesu na koma dou ya jibe bola maboko a bien soki kutani nango eza capable ya ko déclencher quelque chose na bomo inayo ya ko longola mabe ya ko tia malamu mais soko kutani na malchance ya maboko ya mabe okoloko tape ya mabe yango moni bato ebele ba comprendre ngo balinga asute mutabonde la pone a poser le main muto ko poser le boko na mutu ya il faut ça la vraiment sire il faut ça la sire na comportement na koza loko ndenge mbungulu diaka na lo bate bolanda ba geste bolanda makamte mosala nzambe il faut to landa comportement na yo il faut to landa misala na yo il faut to landa makamozo sala epi to landi mate ozo pesa biso ezate que makamozo sala ya mabe ozo pesa biso yo makama malamu ekolanda biso te pour kati na yo mabende zali. Numéro ya 07 0033 7 53 38 85 20. Merci maman Anima Samba pour notre partage. Nzamba Pambola. Merci maman JB Bola. Nzamba Pambola. Merci. Merci maman Vicky la belle. Que Dieu te bénisse. Maman Blanga MG. Nzamba Pambolo maman Antoinette. Maman Grace Tongo. Nzamba Pambola Omika, Nzamba Pambola Belle Vie Sport, Nzamba Pambola Hortense, enfant béni. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Zambia Pambola Biso. Tala mwana mwasi li pamboli alukina kimukolo. Li pamboli wane mwana kufi. Mama na biso panika kite. Yaya.
tant au monde na vie to kola tant to confronter makambu to kola tant to affronter biloko mususu ezo sala biso to grandir to comprendre et baby zonga kana sa makola nzambe wala pesaki ko bima te akopeso mususu oya malamu ebongi na yo mais yeba ki oya malamu nzambe apeso mungu na olemba te aoya isusu mungu na lemba te aoya lisusu aya luki asali nyonso abebisi yango nzambe atalaka contexte ya likambo yo moko mutu ozwi eloko na yo bebisi yango na maboko na yo moko okofuta bapoka se mais soki oza innocente obebisi te osali eloko mwa mabe te Dieu va te défendre nzambe adéfendaka bato bana raison et pas nzambe raison etikala raison bonjour Mima botala mama na biso abimisi mbongo atongi ndako ya kotonga ndako na semaine na une semaine toyebi te so esalaki 2 jours ou 3 jours Dieu est juste Géraldine Dieu est juste yaya merci abomeli eloko wana nzoto abomeli yango nzoto nzamba futi ye me ntongo bande kotonga ndako mungu na yaki te ntongo bande koyamba mosali ya nzambe na ndako ne mungu na yaki te ntongo bande kobondela na mosala nzambe na kati ya ndako ne nzambe diabe ayaki te diabe aye koya lere lipamboli eye bitumbe ye koya lere lipamboli eye lere ekomaka na pema na lia fuwi na nga na bundeli mpasi mungu na yaka kotelema na ntango abe fort mungu na oya te na ntango aba sacrifice yaya mungu na oya te mungu na koya na ntango ya réponse na ntango ya biyano yo komprenaka aka eza nango ngolu mobimba nanga kombo nango eza ngolu merci mobimba nanga kombo nango eza ngolu ekiti oyo nafandi ya mosala oyo na mérité na ngango eza nango ngolu okokozala PDG lobi nango yeboye régime changé obambani comprendre kaka epaso wana navandaki nzambe moto avandisi nga soki alingi akapable ovandisa nga lisusu yango bato mosusu bakomprena te bakenda kokotela mokisi asalinga boye na olakisa ye obebisi masolo obimi na compétition kaka lere akosepela ntango osala basacrifice wana moto aza te otangisa bano klasi moto aza te babengana bango na klasi yo ozangi pongi moto aza te oteki makala oteki mapa olongola soni ya mombongo nini osali te mpona bana yo mombongo nini osali te leka bana no bazwa misala bazwi misala bana no bafungwami mpasi monguna siko aye aye na réclamation mais tant que ça va sacrifice moto oya terre tout tapoter live la famille tapoter live moto azate ozoluka même mbongo ya kofuta ta ba syllabus ya kofuta université moto akobakiselo ata ya ndambo azate mais mukolo koleka kaka étape wana okomi na étape moko sikoyo ozwa mosala na oza mpasi mungu na siko aye po abebisa befort abebisa baane nyonso tu oyo ya basacrifice yo osali yaya kolemba te mpo mungu na lemba te akoya kaka abebisi otelemi okesu na makolo nzambe apesaki
Aibi otelemi okesuna makolo na ba douleur na yo kenda kosisa ba douleur no na se ya makolo nzambe ya Louise kende kosilisa maloba wana na se ya makolo nzambe ya diklet kende liboso nzambe wana pesaki kovandisa famille te kobenga mutu te eza na bato mususu akozala na musala baby bomona keka musala ese beba me bomona keka bien costume na tongo na malette me musala azwaka ese beba kaka ndenge azobima na malette na musala musu ezwami kaka na ndenge abima wana mutu pa ayebi te ke balongolaki ye na musala mutu pa ayebi te oyo azwaki liboso ebebaki ye na ye kaka tongo nyonso bomonaki abimi na malette bobika papa kenda musala nzoka papa esi ebeba papa alalaka te omoni na malette na tongo abimi azonga mpe lero azonda ozonga na musala azongi nde auti musala auti ne musala te omona ndako wana ezanga eloko ya kolia te ndako wana ekofutama mwasi na ya kotonga liputa te pour papa comprendre banguna baolinga bamono pacter banguna baolinga bamono lela mama na biso femme tsunami ta boy kolela même liboso mobali na ya boy kolela boyebi pourquoi parce que lipamboli ekotaki na nzela mwasi bien aimé oyo nyonso ezalaka bien soki osali yango mobali na obetelo maboko parce que omemi lipamboli wana so ekomi malédiction mobali akoloba omoni yo moto olobaki totonga ndako ntango apesaki yo promesse ya mwana yo abengaki yo apesaki yo promesse omoni mobali azwi responsabilité ya mwana pendant que mwana azolela mal à la tête azongisi ye pa mama parce que lipamboli ekotaki na nzela mama prends tes charges maman comprendre que charge eza yanga mwana nanga kufi na obenga mobali nanga te pour charge eza été moi-même je vais me lever je me lève aïe maman dit comment lingala ko pesinga ba vadado ba star ebene gloria gloria ko penga musala ya telema oleli mingi ya telema bandela zungsela nzambe responsabilité nzambe mutapesaki yo siyo zonyoka mapwani nzambe mutapesaki yo zonga suna makola nzambe wana kendo lela su nzambe wana akopeso lisusu nzambe alembaka biso te surtout soki nzambe amoni ke eloko wana ebebi na defi ya monguna nzambe atali ke oza innocente akopeso lisusu kopesa azopeso na ti moko mosusu akopeso mpena oyo moto akobotola te moto akobotola te akopeso oyo alibela moto akokobotolo te oyo akoya ochange vie na yo oyo akoya ovandisa na ngwende oyo akoya konore yo musala oyo yo moko kozwa oyo yo moko bayebiso luka remplaçant olingo kende olingo kende olingo zwa repos mais poste na oyo moko luka remplaçant okosala musala wana tina bopaka na yo ntango kolemba omona pena titile oyo aza likolo na yo ayebisi yo moko luka remplaça oyo aza vraiment koki kotravaille lokola yo préparer déjà mpo yo kende retraite na yo na omona te na omona te maintenant nzambe okomona ngo yaya tokesenga nzambe merci tokesenga nzambe merci nga bana nga même bayebi mama biso eloko etungisaka eza te nga na kozala na leli lelo lobi na telemi ya na kombi na sukoli surtout ntango navandaka namonaka na okende nanga nga moko na kati ya cercueil baotya mwana te zwa courage yaya
na kati ya cercueil na ngai ya Olivier bakotia na bango mwana te. Na kati ya cercueil na ngai Yaya bakotia na bango ba super te, bakotia na bango ba bijou te. Na kati ya cercueil na ngai mokolo kokufa bakotia na bango mobali te. Ya nyonso eyelaka ngai esalaka pasi, oui. Okoki koloba te ke esala pasi te, esalaka pasi, mais tiens-toi bon. Vandaka na makolo ya Nzambe. Yanga sala ba prière mususu, nazwi kiti na tie téléphone boye. Na oganga te, na osambela te, na osola. Na sali pena lokwa mwana mama, ba prière ezali okomi pena na suka moteme suki yo. Nazwi kiti na tie liboso lewe na bandi ko expliquer Nzambe. Na bandi ko expliquer. Abi papa na ye liboso na yo fana na to solo na. Nga nazo comprendre te vie na nga, nazo comprendre te. Mais yo lobi na makomi na ok quoi, Seigneur tu seras sauvé toi et ta famille. Mais tela boye na boye na boye. Tela nga boye na ya nazo solo la. Prière, il y a émotion te. Non, na parla langue te na le solo la na Nzambe na zo kiti ya vide. Na tieli boso na nga moko. Na kati église ya monene, église na biso ezaki na ba travaux na taille ya hiver. Na taille ya hiver na yena bana na nga na kangami na chauffage moko. Na vandisi Nzambe na bandi ko expliquer situation famille. Na bandi ko expliquer esika na uti ti esika na komi. Na expliquer Nzambe na butu wana ndenge nini nga na yambaki ye. Na expliquer Nzambe nde na tiki ko China, na tiki ko China, na tiki ko mela masanga, na tiki libanda na landi yo. Sikoyo yebisanga makomi elobi nini. C'est que maloba no ezaka lukuta. Yo lobi muto akotika nyonso pona yo yo sa elenini. Il y a des prières. Pa prière on a basala ngo so muta komi na suka. So muta komi na suka so mona su mutu ni na ko expliquer azate. Na fani sa ina kiti. Prière, on est débloqué à quelque chose. Mais mon mouna la itaya qui sous. Yaya, d'ailleurs, tel isoka na tonga le lo que osa Eli. C'est toi que l'Éternel a choisi pour libérer ta famille. Pour changer le système. Oyebi depuis yo banda osambela. Oyebi batu combien ba koma ko kote ba koma ko sambela na famille na. Oui, mais tu comprenez que si j'ai un problème, il y a un Dieu. Mais avant la famille, l'okwane yeba raté. Na famille na bino ezaki tata loko ebungi. To benga papa kopo, tozo ke ne panganga, tozo ke no talisa. Na époque. Yo mutobimi omemi évolution ya prière na vie na famille na yo. Ozwa kimia te yaya. Bandeko no abasi ya mibali misusu bayebi Nzambe na nzela na yo. Bakoma peke problème yeboy balobi la tiki nyonso na maboko Nzambe. Avant c'était pas ça. Avant lelaki eloko ebungi na famille bako benga papa kopo. Bako ke oluka nganga kisi ya koloba. Mais lelo ekoma na tiki nyonso na maboko Nzambe. Nzambe azwa solution. Il y a évolution ezali na ba prière yozo sana. Kolingate ka Nzamba sombelo avion. Kolingate Nzamba tomba sombelo mituka. Okotisi eloko moko boye ezala kite na kati ya famille. Obuki lua moko boye ezala ki na kati ya famille ya makamno soka kisi ba famille mususu ba yeba ki Nzambe te lobi. Bango batali sa kaka. Bayebi ba mama nyonso babetaka zeke. Bayebi ba mama nyonso batalisa makambo. Si y a un souci libala mwana baby mwana zobota te, ah faut totalisa. Mutu akufi faut totalisa. Mais lelo yo kotisa na famille na yo Dieu pouvoir.
nzambe akotala kawe ngana kolobe loko te na tiki nzambe maître juge a jugé le loko batu bakoma kotikela nzambe responsabilité na ya makambo po yo sambelaka okotisa nzambe bana bino na bandeko no bayena nute bayebi liseke yana biso sambelaka yalinga ba jete ya sambela makasi yalinga ba jete l'essentiel bayebi ko sambelaka alinga ba jete ya sambela yela ndako ne bien rekotaka te yela ndako ne ba aventure te ya sambela makasi l'essentiel bayebi ko sambelaka nzambe wana yozo sambela lelo lobi bandeko no ba oluka ye ba oluka nzambe na telle absence na yo yo muto memi va wana okotisi Yesu na famille na yo avant ezaki banganga kisi mutu ba o réunir mais lelo Yesu azo esika na kati ya famille eza déjà avancement ozo avancer kozela te Yesu akweselo likolo na sepo mona ki o avancer osali musala eza spirituel oyo kotika la descendance oyo kolongola eloko moko boye bakoko bavandaka basalaka réunion balobaka yo ye oyo kolongola ngo ovanda kimia te baza wana sima na oyo bazela ko fungola porte baza wana sima na oyo bazela ko